table yango yo ya maquillage est déjà préparé pour nous rendre ba maman la biso total à la théâtre bonzenga bisila nazobanga taka sibala bamangomba bakata depuis moi na raso na baki mosala théâtre teka ndenge na tato na kaka boyende naza na pasinga mama na yo na iloko na oyo za teka na bambula na scène théâtre na iloko moko boy yemuta na théâtre bien ni moko bonana ngote eza penza mwa pasi eza pasi ndenge tomona baninga misusu o asomba mo esika boye atonga boye biso vraiment eza te mbala obotami na kini to na bandundu nabotami na mboka tie na mboka tie na bandundu bamboka tie ne basala ba minene oyeba lolango oyuta mabenga obena yozonaka lokuli kala ye bazaki na lokuli mwana mwasi kanga moko mponga bana nga nyonso bapapi fo ezala sikanga na koma te bango fo bakoma amen. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la vie actualité. Voter ngai. Voilà. So bo voter ngai na kozwa kanio to wane kosunga ngai. Ba oya ngai. Bo voter ngai. De façon na biso ko honorer mes amis na sous forme de rôle âgé comme Maman Bonzen, Maman Makambo, bonjour. Bonjour papa. Kombo pena ba botela yo ezarana. Kombo na ngai ezali Mbadu Kabi Benalis. Mbadu Kabi Benalis. Mais na tia mingi Mbadu Kabi Alice. Bena wana loba bato to kola na bango nde bayebike akobenga Bena akobenga pe Alice. Osa mta province ni? Baflev. Baflev. O biso do bakara do bakara Bazaï. Bazaï. Siko Bazaï na pa mate Baflev. Baflev. Na sima Flev Muyombe. Muyombe 100%. Ah na monya on lelo penza kozala Muyombe penza po même façon na oloba la ça pena oza Muyombe. Maman bani maboke ça fait combien de temps? Na bandi maboke na juillet 97. Wow. Juillet 97. Donc, si tu as commis en 2027, tu as aussi 30 ans. Donc, on a 28 ans de carrière. Wow. Mais Obimi, tu as personnellement na Top Vision. Si. Ngai l'air nazaki na groupe Toli, nazako sala banzonzingi te. Toli ya Mama Linga. Mama Linga. Nazako sala nzonzingi te, nasala ka nzonzingi mibale pa Major Bisadidi. Na film à Sylvie. Et puis na film Mobembo. Mobembo na jouaka tableau moko to mibale ya Sylvie na jouaki mo ba tableau. À part ça, nzonzingi vraiment na zao sala mingi te moko pas tellement. C'était à quoi? Bazo benga yote to ezaki no gata na yote to loba. Bon, na loba ke ezaki tananga te. Na ba ke ezaki na tananga te. Siko l'air na mobile nanga kufi. Na zo na groupe te na logo na groupe Toli. Ya ko so na te ni mena raisonner. Il y a théâtre biso akalizala ki boya kaka répétition bo tourner sili kako jouer ki bien ça va esili mais nanda ko memi le côté nguba te lisango te le côté na raisonner mobile ya kufirisi kona kolesa liboto ndenge nini ndene ko kota na makamba nzonzingi mutokotsa makamba nzonzingi za Shege Nico wow alobi mama ole vanda boy na ba courage je préfère okota banzonzingi ba ko signer contrat na Top Vision. Des codes na Top Vision, des codes vraiment na bima qui explosé. Oh, tu le sais la kebiso tout vraiment. Maman Makambo et lelo 28 ans de carrière dans monde de théâtre et lelo to découvrir Maman Makambo azara olobi papa kufaki. C'est-à-dire vous avez nazavev boti bana boni na botaki 4. Botaki 4. Basi mibale. Mais moi na gali boso akufa na âge de 36 ans. Oh. Personnel. Ce que ça qui ti lelo fois kokisa 44 ans. Wow. Moi na ngali boso. Pour ça que moi na abotoma ki le 9 janvier 81.
akufa siko natikala na 3 mwasi moko mibale bapesi déjà bakoko nazalaka na koko moko ya mibale baboti te oyo abotaka ya mwasi abota mpe ka mwana moko. Ok, oza na bango nyonso esika moko? Naza na mibale esika moko ngai navandi mingi na Congo Brazzaville. Bo bana mingi bakoli na Brazza balingaka mingi Kinshasa te. Moko penza ye azongaka ta ye asali 2 ans azongi susu. Na minute naza na mibale moko aza na Pointe Noire. Ok. Et musala na yo ya cinéma, musala na yo ya ba théâtre ningo salaka bayamba ngo nini? Un mot de fois balobaka mama oyo te to ba sepela na yango ningi mama na bango lelo aza mutayebani na nzela ya télévision. Omoni mwana nanga Vincent osimbaka mbongo ata ya milliard te mais osimbaka mwa 50-50 na yo ozosunga mama na yo oko imposer mama na lingi bote mais yo ozosimba eloko toza mwana nga moto nazosunga okoloba nanga na lingi bote bandi ndenge nini nga fona sala onga na lingi et puis mwana nga so na ebaki mosala théâtre te ka ndenge na tato na kaka boyende naza na pasi nga mama na yo de vraiment eza passe mais nzamba sala grâce nazwaka mwa 100 francs otikaka nga te ozalaka mama yaka opesi nga mwa 100 francs nde esungi mpe bandeko na yo. Très bien. Donc mosala nga théâtre nalinga yango na bana na nga balingaka yango mpo esungaka biso. En tout cas esali bien makasi. Lelo toza honore yo na nzela ya télé-réalité na biso mama ya bonzenga. Mama ya bonzenga tosangisi kaka bino ba mama oyo totalaka na télévision. Lelo eza saison 1 toponi bino peut-être saison 2 koya oyo bandeko mususu pe bakoya ko participer peut-être na formule mususu mais po batuba nengo lobi oza ko luka po bandeko na biso bazwa mwa muke c'est-à-dire soko bimi premier yo ndoko zwa caché oyo toche to kanyo to toche mais po zwa ngo il faut batuba voter ngo bo voter nga penza bana yebisa bango bo voter nga ye naza mama na bino bolingaka ngai kote nyonso bozali boyeba ke mama na bino azana kati ya vote donc bo voter ngai voilà so bo voter ngai na kozwa kanyo to wane kosunga ngai. Très bien, c'est ça. Pour bo voter mama makambo c'est facile na commentaire comment ka mama makambo mama comme tous en équipe mbabazana pour na comptabiliser nombre de fois bo voter et ceux qui na soka yem ta gagner de to repesa ye prix na biso to bombeli bango na mkola lelo. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Okay. Mama bonzenga voter ngai voilà so bo voter ngai na kozwa kanyo to wane kosunga ngai oyo ngai bo voter ngai façon na biso pour honorer les alliés na sous forme de rôle âgé comme Mama bonzenga mama mabanzo. En tout cas ngana si na zu na yambi na zu moko na bino yo tout ba uta na groupe ya lokoli na ngalufa nazo zwata parce que au fait nazo vivre un peu na ba nostalgie hein. Vraiment. Ba nostalgie ya kala tout ça. Oza bien hein? Ngola nzambe. Okinda wapi? Nazali. Ba mona yo kala batu ba kotala ba do tout na mais Vincent bimisi mama yo wapi bandeko. So mona ipsi yo hein. Otika théâtre? Tena sika tena sala. Salaka. Ozaka na coupe na mino na ngalufa ti lelo. Tozaka na même groupe là. Ba ipsinga bodeka na biso TV. Toza na biso TV siko. Mais ce qu'on a niveau ya banzonzi ngondie batu ba mona bino ni soutenir ba mesana na bino kala. En tout cas monde nzonzi nde toza penza ti. Nzonzi toza penza ti. Po bolinga raté to po ba benga raté. Te po tant tozo jouer tozaki na producteur hein Placide Placide. To pese beauté Placide. Lokola ba sinaka déjà nde ba sinaka content na ba président. Tozaki obligé te akokota nzonzi. OK. Ake siko pe bani nango esesila nango ba producteur pe batikala bongo toza pe ba producteur ba kobenga biso na nzonzi. Ezaki na ba avantage na ba désavantage ya système. Avantage ezaki peut-être boza esika moko moi rémunération mais désavantage ezaki que ba komono place musute. Vraiment. Vraiment. OK, mais bah tu vas retenir que tu veux continuer théâtre. Ça fait combien d'années depuis dans le théâtre? 96 bien 97 sur la bossa. Donc à la théâtre vous ça 30 ans de carrière. Bambiakazi. 30 ans de carrière. Pour le bani n'est pas positif, tu es négatif carrière na. C'est négatif et positif. Ni n'est pas positif. Kasi pona na eloko na oza te kana bambula na scène théâtre kana eloko moko boy et uta na théâtre bien ni moko bona nango te.
eza positive nde. Vraiment. Mais à part théâtre, vous avez un salaire? Te na musala sala. Ok. Vous avez femme mariée, tu divorcé, veuve? Te naza divorcé. Vous avez divorcé. Vous avez un boni? Na mwana moko. Mwana moko. Ok. Aza déjà à l'université, tu n'es pas dans le monde nabiso ya cinéma, tu n'es. Te ya cinéma, te assis ça peut déjà classe azo bunda bunda. Ah bunda mobile to moi aussi. Mobile. Mobile ça c'est très bien. Le lot to yambi wa parce que tozo honorer bino ba mama nabiso bosala ka musala oyo ya théâtre à travers jeu concours nabiso mama bonzenga. Et nena expliquer ki il faut ba maquiller yo, ceux qui obimi nenge ba maquiller bato wa rotala yo, so ba moni yo no bimi ki toko koleka. Mama Makambo, koleka, Mama Loso, koleka, Lolango, yone mutu, te redessiner priant à travers ma vote. Au rebe ça bandekoni ni ba rotala pour la vote na. Bon, pour na bandeko nyonso ba yebi ngai. Parce que autrement dit ma banzo, oya ngai. Bo voter ngai. Très bien. En tout cas, bah, voter est belé. C'est facile pour le voter. Juste, comme quand maman Mabanzo, nombre de fois vous votez. Mais si vous avez déjà mon moko, tu peux essayer droit au moins à 3 fois au voter. Mais après, tu comptabiliser soutien ou soit au partager pour que bango peut voter et au sala bien makasi. Maman Mabanzo, tu qu'est-ce que va maquiller? Merci. Mama bonzenga voter ngai. Voilà. So bo voter ngai na kozwa kanio to wane kosunga ngai. Ba oya ngai. Bo voter ngai. De façon la puissance pour honorer nos alliés dans sous forme de rôle agé comme
Maman Bonzenga. Voilà, nos deux mamans sont maquillées, Maman Makambo et Maman Passi. C'est-à-dire, awa, ici étape, il y a maquillage. Sikoyo, bino bo admirer ma maman na biso, bota la ndenge ba bimi kitoko, et puis, et sengen la bino, bo voter bango. Entre Maman Makambo, na Maman Passi, na nyoyo, abimi kitoko roleka. Na ba commentaire de botike la biso so keza Maman Makambo komika Maman Makambo so keza Maman Passi okomi Maman Passi Maman Makambo obendi na bendi bote obendi bote penza ozongisi wana pena ya période wana vraiment na sepeli message opesa la bande ba otala biso pour la vote na yo message nazo pesa nano na ba fanatique na nga na bana na ngai na ba koko na ngai na ba kokololo na ngai na batu nyonso ezala awa na RDC monde entier bo voter ngai mama na bino bo voter nga massivement na bino bakoko na ngai bo voter nga na bakokololo na ngai pona gagner pété très bien na ligi bongo soko gagner bo voter ngai na kozana sengo mingi merci battle na biso ezali entre Maman Makambo et Maman Passi Maman Banzo plutôt Maman Mabanzo et Maman Banzo otikela Maman Makambo gagné jamais alors bon ba oya ngai oboza de partout ya France Belgique Allemagne Londres même na kati ya Kinshasa abanzo la bino bolinga ye ba batalanga na cassette ba batalanga na CD siko comme na YouTube ngai ye tara nde nazali voilà bo votenga vraiment massif parce que votenga na ko gagner Maman Makambo na ko gagner Maman Makambo na gagner ba Maman Makambo voilà en tout cas Maman Makambo na biyo po otika marabu boyete ba voter yo ba votenga pe voilà voter bango eza fascinant le lobby Maman Makambo na commentaire Mabanzo na commentaire en tout cas vote ezali wana donc na bango mibale fo muta bima moko pour affronter équipe ya bandero mususu et wa bima premier yende te récompenser na suka bisolo na biso eza bisolo ya Maman Bonzenga c'est-à-dire toza honorer ba maman o ba sala la biso théâtre à travers télé-réalité to sali soutenez cette télé-réalité à travers ba commentaire na bino to kebo bima libanda te kana ba commentaire na chaîne na biso botika biso to rezota au côté. Tout ça, bon merci. On se retrouve après. Maman Bonzenga. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un douta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Tout ça na dulci cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça pina parfum na biso o to sali à base il y a banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kiss na biso ya bamib,
ba levure, eza anti-poison, eza ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimule oyo ezali ko traiter ba différentes formes ya impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe, ezali ko régulariser pe cycle ya ba mama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, ba mycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Tozali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo. Tozali na meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. Kitoko, mokili kitoko, ekosala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matongue. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko balinko benga na niveau ya mikili ya poto, voyez que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Saranate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandeko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité.